Cynthia Kapashi Malika nayebisa grâce temo bango biloko bamelaka yo omelango nanu te awa yo koti na kikamarade oyebike baefe ya kwiti ya moto abandisika yango ezalaka matata ke bato babandakala nayebisaka ye nalobi grâce temo eske tokoyebela na respect oyo toyebelaka okala awa yo osangani na Cynthia Kapashi awa yo osangani na Malika kuti ya grâce temo nde ezosala voie de faire na ngai parce que grâce temo oyo nayebeli grâce temo depuis nayeba ye na namona place grâce temo asimbi bouteille ya masanga te alo telefone ebima nayebisi bino moni 48 heures oyo topesi 48 heures 1 million de vie biso to wana système iteke yo tozela après 2 mois nde namoni bova kuna bato bazwi mandalala bambi babela 1 million bofetele 1 million ante parce que ndeko na biso alobika oyo biso tolobaka siko alobi oyo biso tolobaka ke fali asalaka musala bien fali atikala kozwa mikobo ete afinga mutu fali atikala osala émission neti ya ba deuxième émission na première soin te leki ya mutu ye moko alobi yango bana problème te weekend piano non et problème ezala pi on eza vérité mutu alobi mais ngai eloko comme ça Charlie Prince yo longoli vidéo église au milieu du village botika kokosaka bato bamasa na biso tika bagene oyo ozokota wana eza nzela na yo te bato baotinda yo okoma muta drink bazobebisa yo grâce temo tika simboki tika vio tika nzela wana vraiment tika nzela wana parce que grâce temo aza fille moko très poli depuis nayeba grâce temo namona place grâce temo azomanke mutu te mais tala drink oyo grâce temo ake komela tala bilobaloba esalisi grâce temo nazalaka se lelo nakoma lipapa biso nyonso toyebi ye nazalaka se lelo nasila succès biso nyonso nde toyebi ye otiaka lofundu na wenge lelo tikala yo moko okoma kotepatepa mpona kozanga patience se leo omoni nango silia Papson Mapungi, omoni Kempiana. Aye, yo ya. Fali avant. Bato là qui yango donc malambo est déjà. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque weekend bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka
Kisanga le 28 juin 2020. Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un partenaire idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Jongade ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 Oza Mobimba. Chez Jongade, Yangonde Moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment sans départ de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo qui est présentée par les vôtres Valdi Tambo. En tout cas, merci d'abord pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Non, ce charbon vidéo sur un canal la mino préféré Fimbo na Fimbo News. En tout cas, n'importe que vous avez bel air au Saranter au Landa bon émission mon Kolomalelo. Mais avant toute chose, si on a salué bongo les champions Caps Kapanga la paire nanga l'homme à la Rolls monté même sur Lisette Lokangé pourquoi pas Roger Ndonga les grands colonisateurs na Hervé Malenga papa français monté ma Irène Ngouya maman française. En tout cas bana poto bana mokilmalé na Zulibino Ken Piana makizemba avec Ken Piana na bo peut-être son mère vraiment bo découvrir quand mituna na retourna e bino biso na bino elongo pebe yano o ya rozong ça tikanga la saluer pour commencer notre interview. Bonjour Ken Piana. Bonjour Valdi Tambo na pesi mbo théâtre na mama CDJ Mampata, Mikolo Tolanda Balive, en tout cas maman CDJ, félicitations. Matin, on a vraiment édifié biso. En tout cas, merci na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi na Londres, prophète vraiment Moïse na pese bambote belé, donc il basa l'ensemble nyo surtout bambote. En tout cas, merci Ken Piana, toke maman tout droit bidlé na bon na gauche à droite. Ken Piana zuba préoccupation baté belé bas suggestion et au sakanate. Concernant Mayo ko le kabongo na kati ya fimbo mayango nini Ken Piana ba moni moi bras de fer mo na habité est-ce que c'est le kutato ya solo entre yo na petite sœur na grâce temo. Ouais, merci Valdi pour la question. En tout cas bande retour ba Holanda biso Valdi nga ko sala bras de fer na ba petite sœur te grâce temo za petite sœur na ngai. En tout cas na loba grâce temo sali bras de fer na ngate Kouti ya grâce temo ndezo sala voie de fer nangai. Parce que grâce temo o na yebeli grâce temo. Grâce temo depuis na yeba na on a place grâce temo simbi bouteille ya masangate. Mais ngana loba grâce temo na yebi état normal. Ako sala makambo a salite. Donc na senga kana ndeko na grâce temo star na biso la dona tika kouti. Tika bangi tika ba Beaufort, tika ba Dopel, tika ba gene o yo sokota. Wana zanzela na yo te bato ba tinda yo koma muta drink bazo bebisa o grâce temo. Tika simboki. Tika vio, tika nzela wana vraiment tika nzela wana parce que grâce temo za film ko très poli. Depuis na yeba grâce temo na mona place grâce temo azo manquer mutute. Mais tala drink o grâce temo ke ko mela. Tala biloba lobo salisi grâce temo. Da grâce temo eza grâce temo ya bomoto te za kwiti ya grâce temo nde salike a manquer nga Ken Piana. Mais na Holanda était en kwiti. Parce que ba jijaka mutu o alobi no ba bêtise na sia kwiti te. Afo benga mona mutu en police mais a manquer yo aza sans kwiti. Mais grâce temo a manquer ya msusu na sia kwiti da ngana lobaka ka défaut kwiti na ende peut-être ya mabe. Mais Ken Piana bo moto bo tona expérience mususu to ka rande bande ke ba découvrir mutu oh Thompson na makamno na mutema na se ya kwiti Ken Piana eza kwiti ya masanga kwiti ya bangi kwiti pe bande ko mususu oh ya anesthésie to mona mutu mususu ba ke sala opération na sa anesthésie alobi ba vérité oh ezake na kati ya mutema Ken Piana mais oh yambi na ngo normal. En tout cas na ebisa grâce temo na lobi grâce temo ki amitié oyo mikotisi. Lelo na mona grâce temo bakoma trop ye Cynthia Kapashi Malika na bisa grâce temo bango biloko bamelaka yo omelango nanu te awa yo koti na ki camarade webike ba fait ya kwiti ya moto abandisika yango ezalaka matata ke bato babandakala na bisa na lobi grâce temo est-ce que tokoyebeloka na respect o toyebelaka okala awa yo sangani na Cynthia Kapashi awa yo sangani na Malika
Malika déjà a maîtrisé biloko wana kala. Cynthia Kapashi a maîtrisé yango kala. Cynthia Kapashi mais azam da quit. Ngana sola na yo makambuke no. Cynthia a maîtrisé biloko mususu kala. Malika ba maîtrisé biloko mususu kala. Likaya esukaka semo linga na likolo mama. Yo ozo kota na kati ya loenge. Ya ki camaraderie moko boy na tunaka na bi. Est-ce que okoka ko apprendre kuti ya ki mukolo? Ebisa nga oken nga banzela msu na Holanda te. Bozomo na ba efe na ngondenge bando bima. Ba efe na ngwe bando bima kana première émission ya Beti Attack. Bato nyonso ba comprendre so telle émission ngo babi grâce te mo kuti no mabe. Quel pénalité sont encore singo rectifier mouké pour na site rapache bat nyo so ba tala so babi kesi na page azape na maman azape mutu papa azape mutu pour ni bino bo komisa batu mo bonati ba Angelu bango basumuka azape mutu Cynthia Kapashi tozui Malika basala trio na bango ya ki camarade pour baby sa grâce tem mais ba baby c'est déjà moi na baby moi na zala ki a respect baby moi na zo contrôler soute que na kende États-Unis des fois na garder charisme moi na baby moi na soubeli courant ya na Cynthia a soubeli courant Malika moi na baby ya robeba venanga Olivier Moutondo la personne motesko tala biso double nationalité père nanga Rogero Divava en tout cas yo ebinde to so la micro mais ken bien en tout cas ndo kenango na fuka fona na kende nango bien parce que to fanda na ba Cynthia na ba Malika na ba Laura Chou Beaufort etambola ga air tout Beaufort Castel nyonso emelam ngana yebisa kana Beaufort dringa milinga te oh bonga tangi nga définir dringi te nga lobi peut-être Rosa sous baby c'est na milinga sous na ndenga bok do yemo ko ayebi eloko melaki avasa la émission bongo po yaza fimo ko boy aza respect na biso era baby boy photo landela na gende na cha Cynthia miko na tuna Cynthia Kapashi mwana baby ndeni Malika mwana baby ndeni bangonde bayebi sous baloba te amekaki boy matiti yango peut-être ememie likolo soit amekaki boy mayango masangango esale bangonde bayebi eloko ya mekaki ngana na ta est-ce que yo ndimi pena ken bien ande afandi boy ken ko sala guerre na baleki na ye gasemo la donna asa leki nanga petite sœur nanga ngana zo encourager bango parce que naza na besoin ba petite sœur nanga batu ba don ba likolo na bango te ke baza danger ko leka bango naza na besoin ndenge Cynthia Kapashi lelo aza poser na site na ye komi makambu yepe grâce temo azala bongo namona kande namona kaisha okoko namona grâce temo azwa courage bibi kapinga za nango yuzo mona te bibi kapinga boya ki camarade na ba basi po ata mitala ki abi na ko beba na ajo est-ce que na ko maîtriser ba drink yango zo mona bibi kapinga akima na eba mondi wana ya entourage mais leki na biso aish grâce tem ngana pekisa kiyo na débit c'est pour la première fois na misu na nga depuis na eba grâce tem aoka nga soni akoko amela ta verre moko masanga na misu na nga te première fois grâce tem akyo laksanga ki amela ne masanga muta drink en pleine émission quelqu'un qui a quatre sauté parmi ba suggestion to ba préoccupation ba ndiko na so ba émettre vraiment ya makasi ça ba bi ken piana ba ça l'émission ba manquer au respect mais au tchango na kati ya fimbo na fimbo c'est quoi au juste biso awa tozalaka au milieu du village nga naza nanga Frank Stemai te naza Vincent te naza nanga Mombaya te naza Lendele te ke na site na yo moko bako clasher leo te nga na bongo te nga na dongo linga memi na site na nga be na ye na dongo oza miso na sa droit de réponse parce que na koko ya neti tabate na ye mbala moko grâce te mosali boy grâce te non oya sala kito tena nu après nga na ye sikoyo ko frapper soki ye pa mona journaliste moko afimbu na fibo valdi tambo yaka na ngi na répondre kende na yo awa batu topekisa baleka tezaka batu atilampia awa kaka moto eza interdit ya kofinga awa ezaka fali esili kaka fali ye moko esili na Congo mobimba kaka fali ye moko esili fino Igo de la Forêt monde obosanaka olobi fino Igo de la Forêt mbala masili
Non, de la forêt baza ba vie na biso ba Koffi Olomide baza ba vie na biso. Au moins ya to sala maseki entre biso ba 5e génération na ba 6e génération to longola ba vie na ba 4e génération na ba 3e génération wana ba mikolo. Ozo mapana nga lobi ya nga kuteloko ebo naoka nango o mutafingi obo eswinga ezala nango te. Bafinga nga kutu mama no nini eswa na nga te na ba bolekisa bino image on est allé ngati ngana ko yande na droit de réponse na nyati. Merci Ken Piana to boucler vraiment dossier au to entamé be maramusu na bi. À l'aide de BCBG to kene pas ba musicien tout ya BCBG ba bi à l'aide de BCBG azo ba connecter signon sur internet. Ateka bango ko ne pas ba musicien BCBG. Bango ne o ma ba musicien BCBG so ba tala ba sotala ba so basara émission. Awa. Ah, te baba si onyo so basala sala ba émission. En tout cas fait na Roger Ngando na force ya travailler. Dans l'aide de BCBG, il y a un vrai commissionnaire. Dans 101 jours, 100 jours, il y a l'aide de BCBG. Il y a pas de à l'aide de BCBG, nous avons derrière la caméra, il y a Paola Schengen, Kilo à Londres, à occupé pourquoi pas Zodria Luxia, Lucia, donc moi, ce qui toko, la sénégalaise. Pourquoi on a soulevé les solos à l'aide de BCBG? Bafina biso ba lingo travailler te ba biki à l'aide de BCBG a planifié les biso déjà cop que le long à soir à l'aide de BCBG a azwa ki mobalo na zala na soir dans ndeko na biso à l'aide de BCBG malgré ça cameraman munene ya fimbu da fimbu ozo encourager bafina biso ba travailler te pona koteka bango koteka Ken Piana a komisa bango bangombe ba meme ba sardine ba Thompson à l'aide de BCBG. Merci Ken. Bernadette Emeraude depuis break à la biche en tout cas gros bisous na Bernadette Emeraude. Ken Piana to saka vraiment tout ce que mon a ndikona biso moya moi sika ya musala to zo matanga akufela bongo grand frère naye to moni pe ndikona biso fifisi wa ndenge a émettre message pe ya condoléances o esala ki pena bien bat babike na mokilo vraiment il faut pas que futaka baba nini ya kaisala pour malgré tout yetanga akufela ki ndikona moi si batu ba diffama ki batu ba vilipanda ki meye alinga ko sala bongo te vraiment ameko changer un peu vraiment image ya makambone kindela nebité pour na moni pe ba ngambo mususu malgré tout ndeko pena compatir na ndekone Karine fait na so Didier Oterotika biso mais to moni ndenge batu ba attaquer fifisiwa pour compatir na ndekone na ebité yo na kibomoto na yo esali ondenge ouais nga esala nga pasi na hôtel ba photo ya ndeko Karine ya avocat kufaki. Donc ça là vraiment pas c'est tant que mutu mais tant que humain na sepela rappel mingi na leki ya Karine Mokonzi kombone Tania Mokonzi wana vrai chéri Mbebo Rose talanzo total classique en tout cas na loba na za luka kutu numéro Tania ngo soki ba kotindela ngo esala bien na souhaiter ba mes condoléances en tout cas et ça là vraiment pas et raisonner ça nga sur Tania Mokonzi mwana wana za elengi donc en tout cas famille Mokonzi Mobimba mes condoléances na bino vraiment toya matanga wana tokoya ngana avertir bino soki ba pesi journal officiel tokoya matanga Karine Mokonzi tokozala na ba problème na ye mais ba problème ngo to comme sango tina matanga te parce que nga Karine Mokonzi bon na loba bazong sala mabe na mabete nga loko Karine Mokonzi asala eswanga makasi jour bakangisa nga na parki ya Kalamu Karine aza première muta posta vidéo wana asepela na malheur na nga mengam na malheur na ye na osepela nango te na osepela nango te ke yaya Karine akufi nga na sala émission neti ya kosala fête ya osepela na oganyela ngo nini parce que lelo yaya Karine akufi biso pe to wana ba yaya ya ba famille to ape na banoko ba tante ba nani matanga eza tour de rôle ndenge zwika epa Karine ekozwa pe ba biso siko naboya na ya na TV na bana koloba ba n'importe quoi na ignorer matanga ba Karine wana na finge ngasi na finga bembe vraiment mes condoléances na famille Mokonzi Mobimba wa ofinga bino malédiction kolanda Karine Mokonzi fimo boyebo na habité ozo mwana ya Glory Olangi osposa na ba internet kofinga Glory Olangi pe kuna zo papa na bino afinga papa na bino aza ebembe siko bozo mona teke biloko bosala kana eza mabe
Tandis que Bamatanga ana ezanati Mayambula et donc il a raté le président de la République. Et donc il a quand même Baroua Mayambula qui para place et qui para Mutuo et quoi il a été. Donc il a dit que Matanga et qui para famille te famille nyo sauté zora Matanga. Il a partout de Balobara. Il était là nangoka partout. Ah ouais. Vous comprenez? Donc il a dit que malgré babez na biso totika kokotisaka bandeko ba kufi na kati totika vraiment to respecter ba wey et ça la biso bien nalanda ba image mususu Glo Langi azoboya yaya fifisi wa era kufi et ça la anga passe nalande so Glo Langi et to participer na ma père de mwana ndeko na biso Karine Mokonzi azoba photo banda kofinga mwana ya bébé wa Angelo Oh yena bote. Oh yena na bote ate matrice na so qui bon na habité. En tout cas, merci Ken Piana. En tout cas, Pema Mouké, Naibik avec dernière énergie. Mais, on a expliqué, boy. On a expliqué, boy. Bandeko Bolanda Biso, sorry to lobby Karine a botana noté. Et là, c'était que to fingiye. Il y a boté na volonté na ye. Nzamba zo pese bazemi ya zo longola. Mais bandeko na biso mususu oh peut-être nzamba pesa bino chance peut-être ya kobota te. To finga kabino te. Parce que nzamba tinda na mokili mutu nyoso teke abota. D'accord, bote ezalaka te ke nzamba tindaki mutu nyoso abota. Eza na batu mususu pe baya na mokili ana volonté ko bota mais peut-être nzamba pesi ma bota te. Donc et dépend na volonté na yete mais na volonté ya nzambe. En tout cas bandeko na biso abasi oh peut-être besoin chance ya mabota te to fingi bino te. Donc boy kampi ko kana mabondeli un jour donc un jour nzamba osala donc ce qui subi no bolimbisa biso ponga na go finga basera na biso te o na baboti te mais nazo finga nde ba o bazwaka zemi bazolongola. Merci, merci Ken Piana. Tout ça quand on a eu Ken Piana Makizembe, pito pas que beau sentiment, pito pas les héros saranate. Mais avant zong la souille Ken Piana avec dernière énergie. Laissez-moi saluer celui qu'on appelle Joël Mumpungu. Babi né grandi dans la bourgeoisie. N'a pas su bambote pour capable bodi Mumpungu. Plus 10 ba vrai joueur au saranate. Bat babi mutu katanga ezaki na manuel c'est comme une automatique. En tout cas n'a pas su no bambote skabozali na mikila mputu na Kishasa. Ken Piana Makizembe Ken Piana. Le 18 babi, l'artiste et musicien Fally Ipupa a éclaboussé bon marché des disques congolais. N'habite Ken Piana. Bah Warrior, bah c'est un message naïo hein. Ouais, en tout cas merci Fally Tamboé, bah Warrior vraiment nous surtout tous les fanatiques a Fally Ipupa ba lobby le 19. Le 19 mboule beta nangote ba bare fungwa mate tokocha ba radio atana ba palais na biso. Toko tchaba bafle atana ba parler na biso parce que Fally pour pas bimisa générique allo téléphone siko ngai loko na raisonner siko inspiration ya cri ya Kabuya wana eutaki wapi makambo kala Fally pour pas qui parate c'est le passé oh ezalata ezalata de ya masolo azawa betelanga siko sente na yemba tabi yemba makambo kala tala Fally akiparate c'est le passé tala c'est le passé Fally akipara le passé te papa Kabuya yembi abwaki na niveau moko en tout cas Valdi biso to abatu akati biso ba ibelaka biso ata mwa ndambu ka eloko batindeli yo en tout cas Kabuya tangisinga mwa ya misu. Sans oublier tango fort pe na krina mikolo ba bikolia na romela mystique na ebisio ba mili ki Fally melisi bango na couleur apoto ekoti na nzoto me na ebisio me na ebité il fallait siko ndenge na osala émission boy na sota muto format masa nga Billy Sente de ya masolo awa beta siko Sente awa
parce que Billy Sente abeti Sente ya danger nakati ya générique wana siko na ota masolo masolo format Billy Sente très bien en tout cas Billy Sente félicitations a télé chez Chief na biso a télé pe nzembo na ye il faut tozwa siko charge ya promotion comment nzembo a télé oyebiti donc a télé tozwa nzembo no charge ya promotion a télé il faut totia poids il faut pena totia pena suka na poids mais azela nanu alo téléphone bima na ebisi bino moni 48 € topesi 48 heures 1 million de vies biso to ana message ba warrior biso to ana système iteke oto c'est après 2 mois nde na moni bova kuna batu bazui mandala la bambi babela 1 million bo fêter les 1 million 1 million de vies au fali pour na 2 heures de tesara de 500 000 vies bo fêter 1 million bozui pena monument papa Lutumba o to pesa la valeur botiango mandala la ba tu na binote awa artiste na biso célébrer 1 million de vies comme papa Lutumba monument ya secteur yango to eko tia ndala pona ko célébrer 1 million de vies pour ça souvent artiste c'était boza ma papa ndenge na loba ve na nga c'est le scam ndenge la za yembakala ngayo yo mwana ngai ngaya yo sele yo skame nazali sele yo nakotika la sele yo bino moko boyebi ngasi na deformango ndeni ngaya yo mwana ngaya yo sele yo skame nazala sele yo nazala ka sele yo lelo nakoma lipapa biso nyonso toyebi nazala ka sele yo lelo nasila succès biso nyonso nde toyebi otiaka lofundu na wenge lelo tikala yo moko okoma kotepa pona kozanga patience c'est Léo omoni nango silia nazalaka se lelo nakoma lipapa biso nyonso tozomona ye omoni nango silia oloba tro toyesaka tobi omoni makelele ya wenze yo obulaka neti soko bando finga fali na internet nde kosala succès nde bakotia yo ka omoni nango sili Seleyo osili yemba lisusu ti nazali seleyo na kotika la seleyo bino moko boyebi nazala boka ngo avec pression Dans kibiso obeta na Olympia nazala ka seleyo lelo na koma lipapa biso nyonso tozomona na biso c'est le ata sali concert en plein air il y a en plein air batu ba ya tesco zenith ata liboso lupango kutu batu ba ya tesco zenith obolo ba na vraiment na ebite soki selo bring your gas ke moitié ki soki yo tiaka ngo fa 5 na ebite c'était quel moni préparatif il y a clip il y a allo ouais préparation nango moi to dévoiler marambo beleza te parce que bato va comprendre parce que fallait pour pas départ banda orchestre na na sala clip na Paris te na ba musicien na que clip na Paris boye à sala na honte donc félicitations na fallait pour pas à profiter pena ko sala clip na ba musicien na Paris na ba moment pe lisusu ya confinement clip na kati ya Paris na ba moment o bato ba mela bango ba diemba na bango awa bazo mela na bango ba tirbo na bango awa na moment où batu ba fêter na bango 1 million de vies na bango awa fali pour pana ba musicien ba sala clip wapi na Paris en tout cas tout ça na ken piana makize marete comme malembe vraiment devant porte il y a ascenseur pour toi abriter bon rez-de-chaussée kalaté na ke bat ba la là je vois Daddy Chombo babi Daddy Chombo couleur angile na person mote directeur blanqué au rideau pour que pas perdre nanga de muzungu Aristote Teka na capitaine Bozé Belé ba Jokanda écoute les patience en tout cas joyeux anniversaire na eux écoute les patience babi mieux vaut tard que jamais joyeux anniversaire à toi ma sœur écoute les patience en tout cas que du bonheur à toi Fistback, Sa Majesté Fistback Bazana, Louison Drama, grand prêtre. Ken Piana, tu comme une vraiment na souka. Ken Piana. Les lots on dit mambo comme Ken ba polémique bani boy na boy. Même on dit même mambo soit Ken Piana. Tout le monde nende on a besoin de musique na ya bani Bouba poster les madres. Bouba ba imba fali. Ouais, Bouba c'est un grand start. Ah, grand star, mais la question, on a compris dans moi, mon boulot, je poser question d'elle. Si à posta qui on a fait la carte qui a cham tout coup de pouce et on a tiré boy bi ka yo na ba bonnet tam se belé na ba Instagram go full la pe validi le poster ngana a posta qui on a vu so fallait papa ou bien
Ouais, bova. Ah, bon. Et tu m'as quel Non, retiens ma kelele, mais mutumso ataba pour poster wana. C'est le passé. Makambwa kala tala bisoto ki parate, c'est le passé. Oh. Wana za le passé. Ce qu'on va poster, ba abonné ba matate, ba nombre de vues matate, au fait les 1 million. Ce qu'on tina va poster, on va poster pourquoi? À ça la qui perte, tu vas poster. Wana za ba perte. Na minute star numéro 1 en France, il y a Nino. Nino a nini disque de platine. Na featuring basala na Fali. Est-ce que na minute vraiment na le comme ça? Non le bela featuring ya Fali na Nino. Pour Nino na minute za likolo à Maître Games. Na minute Nino za likolo même ya ba Maître Games Nino za likolo na bango na minute. So tiens na top 10 Nino za likolo. Siko tolo bela featuring ya Nino na Fali. Donc ça featuring mo za déjà likolo trop. Donc au moni ba makelele mususu tolanda kango te to fula batu mususu sans le savoir. Merci Ken Penamento, faut la sans les savoir à photo de l'Aragnon sur mon pessibiso car opportunité à vraiment au pessibiso accord que à faut le Belaragnon sur Ken Piana. Pour les mots où tu as mouqué malgré tout balimé éclipse en mouqué mais on a landé on a Rolex en côté. Elle a un so Gigola, un très bon chanteur peu en boka au bat baebi fort, baebi azali bon petit frère il y a leader na biso ya bon vent. À l'écart d'une émission na chaîne il y a de qu'on a besoin confrère na biso c'est Charlie Prince et ce qui mettre quelque chose au wap et toucher baté belé malgré polémique ça dans la musique petit frère il a fait rien la vérité pour nous rapporter auto kaki auto monaki a Koumisi pena Fali abino a Fali vraiment c'est un bon chanteur bon a Koumisa qui mais tu comprends minutes mon vidéo déjà est mise en ligne mais balongo liango n'habite impression na yo en tout cas Charlie Prince a joué pena gazima a joué pena vrai gazima en tout cas impression na ngana église au milieu du village église au milieu du village kasi fa ki être émission anati ngana senga Valdi avant de répondre na question na il est nani Eliezer aibela biso kasi vidéo na po biso pe tolandi na les news aibela biso ngo totia nanu comme ça to zondenga ko alors merci a fallu réaction na yo abeti conseil ni kitoko vous a jaloux poani ba kota ki ba moni yo le banate fo le banatini abeti nous le bien ça donne le courage de faire ben bien sûr as artiste à Congo à ça les ferita mboka beti nous le bien vous a jaloux pourquoi on peut ma jaloux pas j'ai vu des artistes soutenir Fali avant Bercy même faire l'a fait ben bien sûr vous êtes d'accord non on a battu la famille na bundi pour la ndule na beti ndule na bien vous a jaloux pourquoi 22 000 places ça dit 20 000 à côté si batou malgré ba confinement et bomi parlez pas des chiffres aux en maîtrise na monter parce que moi ba kamobele ça te ngai na tali na ninga ba internet ni ba publiaka ngape na zape na mieux placé pour ya média pour une place ya yozate mais ba côté quand même tout à l'heure na vidéo bonini bo tali concert na ye abeti na sa exhibition et ba desa ba folklore asa ba exhibition ba asa ba nzembo na ye abengisi pe ba artiste mususu pe ba yepe ba se ba featuring et ça les fierté à Congo. Et ça c'est ce que nous aimons, mesdames, messieurs. Vous voyez, c'est ça au fait que ce que nous avons besoin de voir chez les artistes. C'est-à-dire qu'on dit bravo à toi. Si. Personne ne pouvait imaginer ça de toi, dire ça de Fali. Non. Oh, vous savez le que mon ami Sobatou, on est jaloux. Grand frère, on a ça là, boulot, na bien. Il y a les pas de bazar, on a problème. Et ça, Babilouba, le Babatou, kaka, ni boy. Bazar, on a problème. Et puis en plus payer pe néazan lo ba na épété. Au moins tu es face à la polémique a finalement ni boité. Ante parce que ndeko na biso alobika o biso to lobaka. Siko alobi o biso to lobaka ke fali asala ka musala bien. Fali atikala ko zo mikobo ete afinga mutu. Fali atikala osala émission net ya ba deuxième émission na première sointe. Leki ya mutu ye moko alobi. Leki ya mutu ye moko alobi yango. On a problème te week-end bien. Non, le problème est là. On est la vérité mutalobi mais ngai eloko comme ça Charlie Prince yo longo les vidéos. Église au milieu du village. Église au milieu du village. Botika koko sarabato mba masa na biso. Olongo les vidéos na intention ni po oh yo yamba nga eza wana. Olongo les ngone intention nini parce que ndeko alobi ka ba vérité. Merci na bande kwa les news po bino boza makasi. Ce qui muta poster vidéo mbala mo possible télécharger en tout cas merci. Nanga botiela ki biso extrait wana.
biso pe tolakisa bato baolanda biso moi histoire wana esalanga bien en tout cas elakisi ke artiste na famille na ye moi éducation eza moke na kati ya famille mais entourage kaka etelemeli ke no vidéo wana efe longwa tout ça mpo bango bavivaka na kati ya polémique balingi artiste na bango ok c'est wana eloba bien mpo na artiste mosusu te donc c'est ça donc napesa prince yawe libambo te ve luzo mbata Sir Pauline Lumumba RDC Monde Sir Pauline Lumumba RDC Monde wetu Sir Pauline Lumumba en tout cas napesi Sir Nathalie Neymar bambote napesi Placide Ebio restaurant business class na Belgique napesi Fanfa Bokelo vient na Gauthier Mascotte bato baza vraiment ebele Michel-Ange wetu napesi bambote donc merci na Oval ken pia nazana posande tena poso vidéo ngote déjà Eliezer Sacheli Bisson déjà leki ils ont mon conduite tant au sengemba moi Eliezer Alexa kiango en tout cas bana poto bana mokili mobimba au moins tant bat musuba le na télévision et on lelo non c'est pe la ming tant besoin employer terme et hypocrisie bande ko bele baza ba hypocrite ngana mona bande ko bele ba pandisa to ba le na télévision bazo prôner sur obiso to ba professionnel obiso to ça la musala église au milieu du village et ya na mboka église au milieu du village en tout cas tu dois comprendre que ezala na ngote pour za na maloba rolobate en tout cas soza na posa débat ça la vidéo totale que to son sa vidéo na ndenge ezala ki authentique azongi sango pena ndenge ezala ki po ya dondwa ki o ya za au milieu du village ya yo corriger musala Charlie Prince so vidéo na vidéo longoli zongi sa vidéo wana Charlie Prince zwa vidéo wana zongi sa yango parce que au milieu du village au totaki to lo trop ke ngande na sa musala zongi sa vidéo wana kasi totala soki ba benga na ona bovante en tout cas faut makambo vraiment que bino mo lo bolinga église mille vejezonga siko na leliga rapo ba ravo longola potinali so muninga tala pe ayo nanu ko to atakate meta déjà to mo mona na sa sultani makambe bele bata marana on sokande na mona ngindi na biso ser na biso Virginie Manganga batuna ke pe question mo cours émission mo boy alobi ke yepo na musicien préféré na kata mboko c'est l'artiste musicien Ferré Abi il a une belle voix en tout cas ba contredire yete mais tant on manda chante alobi ke pona ngai fali pour ça général Ken Piana ok ba tola banda ko musu efuzu mkatonde bango pona bango manda chante falaki alobate omoni bango babando swani sata Chaka Kongo pe jour aloba fali général au mona pe ba osala so Chaka Kongo be émission. En tout cas, merci Ken Petro Minasuka. Na pour ça une dernière communication pour na ba warrior bazela. En tout cas ba warrior bazela le 19 générique bimi ba na Kinshasa fungwa mate to somi baba fle na biso na banda utokoyoka to chama so makele ata ya kulisia na ndenge et ambuye batu te tokoyoka donc le 19 wana 48 heures déjà tu peux si déjà il a 1 million de vues après tu bandes 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions 6 millions si tu connais dans 50 millions donc merci beaucoup Val. Merci non Alain de BCBG merci l'assistance il y a grand prêtre nanga ça qui wana vraiment Michel-Ange en tout cas merci nayo merci na bazodre ba fina so dona ntumbu merci na père nanga Rogero Olga Mbimba en tout cas merci mère nanga Olga Mbimba pour l'assistance merci vraiment Olga Mbimba mère nanga maman J de Londres en tout cas père nanga Odilo Mampouy en tout cas let's bana Kishasa merci nayo bino so botala biso keynésien la brine là-bas en tout cas ma Deborah Kamanda maman Lisette Lokange père nanga Kelly Charleston président na Pession Mbote Igor Makalambo aux États-Unis pourquoi pas Guy Basket des continents fils back sa majesté na Pession Mbote écoute patience directeur Blanquet Oridezo père nanga Deo Muzungu Dadi Chombo en tout cas na Pession Mbote en tout cas merci beaucoup s'abonner massivement dans le site. Mampouya délégué de Monseigneur Fridolin Ambongo a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot,
c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Tchamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Tchamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal, affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Anita Tchamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ces gestes, Anita Tchamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État.